doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Alelo Bomoni Zali édition spéciale. Nakati édition spéciale Nabiso Alelo Nakolak Sabino po boye bake ba opposant Nabiso soi-disant opposant ba Charlot yo. Bazo sa l'opposition ba yebi eloko ba lingité. Ba yebi eloko ba lingité. En plus de cela, bazali ko sala vraiment n'importe quoi pour naïb sabino que ba opposant ou ba soi-disant opposant bango ba s'attenda qui bazalaki sûr na bango que Félix Antoine Tshisekedi a reçu la glissement vu que Covid guerre ba bandaki causer la kaka Félix Antoine Tshisekedi na nzela wana siko Félix Antoine Tshisekedi noko yaya atimba kinoa et puis azo banga kutu be élection te amemi bango na nzela mususu lelo ba komi bilobela lelo ba komo sala n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle lelo tokolaki sabino bomona ke Fayulu azandoki Fayulu azamotema mabe boyebi bomona ki mwana o bakangaki donc ba image ke mbangu donc denge panzanaka d'une façon virale ke ba beti mwana ba sali boye ba yebaki genèse ya masolo anate to lakisaki bino mwana na ba utiliser ki ba instrumentaliser ki ba pesi azala liboso abambaka ba policier mabanga so to zalaki net na États-Unis d'Amérique mais mwana na ba baraye boyebi kunesa kana te ba okipete mwana te nini te tango militaire ou bien policier en danger allez loko liboso abimisaka eza munduki heureusement que mboka na biso ezali États-Unis d'Amérique te et puis bo monaki bo boto ya président de la République na biso président moko humain bo moni ake ko tala ba militaire donc ake ko tala ba policier ake ko tala pe ba civil bo moni conseil apeseki mwana na abitika makambo la prochaine fois ko sala makambo te soki ba mikolo ba tindio lo ba bango moko ba kende yo ba parano bazo lingake aussi sa kela so comme moto ko sala rasu le kamoto boyo ka président de la République azo pesa toli en tant que papa. Mais to relax sabino so bo moni mwana wana zalaki tina liboso ezali Fayulu mutatinda ki mutu mususu te Fayulu mutatinda ki to relax sabino Fayulu to kangi pesa en flagrant délit donc azali ko tinda batunaye moni marche na bango basalaki donc marche basala honnête na tapis roulant de obina sport oh bazo tambola na tapis roulant de kianza donc sur place tapis roulant oh donc eloko osala ezate Fayulu azopesa ordre na batunaye na base na ye babamba ba policier mabanga moni etankala vidéo ezalaki te ba réseaux sociaux ezalaki te mais Fayulu il faut ba poursuivre il faut ba kangaye trop c'est trop Fayulu donc on qui peut makamnaye botala donc Charlot aventurier azotinda batunaye babamba ba policier mabanga donc est-ce que civil ako bamba policier mabanga donc botala kaka niveau Fayulu azomema o muta boye penza alingaka koma do président mboka na biso azolinga koma président mboka na biso pe donc nzambe yima kamazo mais un Fayulu akoti jamais koma président mboka na biso sans charisme donc on fati soko sentir ozomona babilo kwa mobutu wana ozo sentir ata ocho le temps côté à César Ngadi Clébois azocho à l'aise ozo sentir charisme mais Fayulu bokoleka bo chuchu bo l'équipe eloko mokote Fayulu neti ngabo Fayulu peza ngai ba chibiso na lukunga ngana rep donc Fayulu ne sidé ba longli biso ba mbongo na poche nako lia Fayulu walai abota staff Fayulu na olakisa bino bo mo to sisana makambo oyo ya libanga o Fayulu azotinda bato mais Fayulu azana staff ngai ba tinga na Fayulu donc député national na lukunga ba longli biso ba mbongo na poche nako lia Fayulu. Mais au moins, on a été en train de s'enrôler. Bon, on a staff.
beaucoup mona staff a Fayulu donc mawa trop pesa donc Fayulu a conseillé Katumbi que oh yakana kini za danger donc toujours l'exabino déjà botala Fayulu tokangi en flag. Donc on a la justice, donc il faut mettre Guy Luandombo donc mettre avocat, donc babenga rango pièce à conviction. Fayulu azoko tinda batunaye bamba ba policier mabanga siko soki ba policier ba policier a reprisé na mabanga ta a reprisé na lisasi. Donc Fayulu a ventilé Charlot. Nazola Sabino, bino moko botala na ba image parce que tout monaki yango monaki nga dingina zong sango soir na 5 minutes botala ndenge Fayulu azotinda batunaye donc passer marche ba kokite azotinda bango ba bamba mabanga na ba policier. Donc restez connectés sur Ekleba Original. On revient tout de suite. Binomo boy total donc toko c'est la Fayulu makamute Fayulu Charlot donc oh ils appellent ça pièce à conviction Fayulu faut pas poursuivre Bakangaye donc Fayulu c'est un Charlot donc talaka koké le côté et le morizate donc vraiment mawatro donc avant toi chaîner toza na masolo musu to bete la bino anakati oya marche boyiki donc opposition soit disons opposition parce que sitting donc ba kende ba ndotika memo na seni beaucoup mona donc pour comprendre penza que donc opposition Fayulu Katumbi et compagnie c'est des Charlots ba yebi makambo balingite mais avant cela tous allez ko préciser bino que donc vraiment Adi Londolé na émission na ye to vanda to solo la akoyamba tata na biso azali contre que bana na biso balo bakalingala te foko ye kulisa bana lingala engozala dimanche passé suite à des problèmes techniques et ça la magité akozonge la biso dimanche oyo à partir de 20h 21h30 émission à téléphone ouvert bo benga bo poser ba question na bino et puis toza susu na information to pesa rabino presque à chaque émission ya ndeko na biso na kati ya Norvège Hubert Kizela oyo azo fongola masolo parce que bato bazana besoin sala ba conteneur ya makaya buboyebi ke biloko kolia na mboka kune tulaka te ba makayabu ya ba qualité bien na ba prêt bien bo bengi Hubert Kizela na Norvège na numéro 0047 973 98 056 bo bengi akoyamba bino ako expliquer bino ndengini boko sala boko zo ba makayabu na ba primo ko penza pepele banda mukile banda donc siko toujours kota na kati ya masolo ya mibale bo yebi bo posa après échec ya marche na bango ba créer qui parce que bazo créer ka ba biloko mais ezo simbakate Ezo simbakate bokota la Fayulu vraiment ils sonia Fayulu donc atabatu 50 ité ba sangani atabatu 50 ité donc batu ceux qui a 25 boye donc ba sangani donc donc batu baye na bangote donc Katumbi mbongo et sombra masolo tout donc Katumbi azo bebisa mbongo na ye Katumbi yozo ta Katumbi ayuma azo boulete ke ba olie ba likonda na batu nyoso to mbongo wa Congo ya ba minere bazo lia eloko mo ezo salamate Katumbi azo bimisa ba million mais donc batu bazo mfenete bazu ba damela ba royate donc Fayulu a ventilier Charlot botala bino moko na la sabino botala cortège a Fayulu likolo donc yanga kuto na sala ya rolme le ka Fayulu botaka Fayulu azo kende ye moko na batu soki 20 botala bino moko na bilili Fayulu yo ana au marché est-ce que tekisie Fayulu yo ana zo marché na ba milita na botala la Fayulu Chaba tumuko Fayulu tango na bango vous regardez comment l'opposant au Congo il n'est pas populaire bino boto mona donc mpiaku muna donc ezo continuer kaka donc vraiment Fayulu vraiment botika na bino Fayulu soki sone bomambe Fayulu asakufi donc ba makambo bobon siko muta bopeza o bato ba Fayulu azwa 65% de l'élection présidentielle en tout cas botiko ko sa peuple congolais donc botala bino mo bomoni donc ezali soni na pasi donc eza soni pour na Fayulu mais azali ko tikata azali ko insister Fayulu omoni charisme na masolo a présidentiel et pour na rabatu na bilongi donc ceux qui tanga mapona yote bokonji ceux qui tanga mapona yote ko insister to ko kufa pamba
Oko insister te pour que ça les locaux mon côté oko kate talaga soni donc yo obimi au termine en tout cas vraiment et c'est qui ça qui nga na niveau mon parce que bande donc ga kout nazali ko kamate parce que na bande ba Fayulu c'est un Charlot c'est un aventurier nga na yebisi bino nga na tilibaya na rep batinga na Fayulu et side nga na rep ya Gilando mboyo balongoli biso ba mbongo na ba poche na ko lia Fayulu walai na ko lia ye Fayulu akokanga te bongo Fayulu kutu nga kutu akokanga te na député na députation bongo ye ameka présidentiel mais za ko seka et puis esuki wana te pour comprendre ba opposant na biso bazo sala biloko bazo sala ba yebite ba Charlot ba lobaki ke soki ba tamboli ba okeneti na seni ba ye pour ba pesa memo na bango botala sikoyo responsable militaire oyeb sabino responsable ya ba policier parce que makambu tout ezali osalama na ba norme ezosalama na ba règle donc parce que donc bakaze so bakena seni ba robenga na bango ba lingi ko accompagner bango mokonza seni ati muto ayamba bango yemo pa yamba bango baya na memo bayoka bango tout la musi azaza baboyi. Je le dis au sommaire, pas de passagers. 30 juin, le boulevard était complètement bloqué au niveau des Kwiti BCDC par les manifestants de l'opposition pour un sit-in devant la CENI. Sit-in d'ailleurs interdit par le gouvernement provincial après un bras de fer avec la police nationale pendant plus de 3 heures. Aucun blessé n'a été enregistré, moins encore de décès. À la CENI, l'attente aura été longue en vain car aucun leader de l'opposition n'avait des mémos à déposer. Plus de précisions dans ces reportages d'Edichala. La tentative de sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI a perturbé les activités autour du siège des Kwiti BCDC. Bloqués à ce niveau par un important dispositif anti-émeute, les manifestants ont pendant près de 3 heures résisté face à la police. Cette dernière s'est comportée de façon très exceptionnelle et on ne déplore aucun dégât corporel. Malgré l'interdiction de l'hôtel de ville de Kinshasa par une correspondance adressée aux secrétaires généraux des partis politiques SID, Ensemble pour la République, LGD et Envol, les leaders de l'opposition ont décidé de braver la puissance publique. Des centaines de personnes ont investi les alentours de la Commission électorale nationale indépendante pour exiger, disent-ils, l'audit du fichier électoral et une CENI plus consensuelle. Des dispositions ont été prises par la police nationale congolaise pour que l'ordre public ne soit pas perturbé. Ceux qui étaient premiers à arriver en ville ont constaté le dispositif. La police nationale aura beau insister, mais en vain, pour que l'opposition désigne une délégation qui rencontre les responsables de la CENI. Je n'ai pas à dire, moi je suis la politique, je suis le commandant secrétaire de la CENI. J'étais là pour les encadrer et les faire entrer. Malheureusement, je les ai demandé moi-même l'impression de les faire entrer, ils ont refusé. À la CENI, le secrétaire exécutif aura attendu pour rien. Bon, nous étions là pour attendre les mémos des leaders de l'opposition. Malheureusement, ils ont refusé de venir. Mais comme le président Dédi Kadima l'a toujours dit, nous sommes ouverts. La CENI est ouverte à recevoir les désidératas de tout le monde, de l'opposition comme la société civile. Et nous ne fermerons pas nos portes jusqu'au scrutin. Les leaders de l'opposition ont promis de revenir très prochainement pour un nouveau sit-in. Auto kendete ba reprogrammer loko mususu a seni ba ozomona ke bango bazoya pona trouble ba yebi makambo lengite ba ba okendete na seni seni yango ba bi ba mema biso ba mema bango baboyi donc bino moko kaka botala bato peza bazali ko landa ba Charlot neti ba oyo na ebite oh président makambo azosala makambo azosala botala ka donc monde entier kala terre na jie na ute uzala na Congo mobimba ba caméra na Congo mobile pour na 9e G à francophonie na ba makambe belé président azosala donc bino bozolanda ba Charlot donc penza en tout cas ata nzamba kiti donc ba tout ba politicien tout ba Sili Félix Antoine Tshisekedi azate ba lobi na ngana za la penza na Fayulu na web sa penza nzambe barenga Fayulu sans charisme so monier ko tubozo kansa donc obi ka ba politicien bato o penza o monier ozo senti o tali président de la République o monika grand prêtre ozo senti penza ke azana biloko anakati lo ando monika bo donc autorité morale gilo ando talati simple ozo tenter mystique Fayulu Charlot ya kosakanate yango na lelo vraiment na lingana like sabino bino moko boye ba ke vidéo to like bino Fayulu azali ko tinda batu na eba bamba mabanga na ba policiers azali
pièce à conviction. Parce que justice, il faut utiliser, il ne faut pas qu'on a failli, c'est un charlot. Charlot, vraiment. Bipolaire en plus. Donc, il y a une makambalingité. Et puis, il y a une bino bomoni baba qui n'est pas aucun tina seni ba koti pour pas sa mémo na ba babi que oh non ils ont tout kokene soute to programmer comme ça ba charlo ya ko sakanate donc bateau penza bazolanda bango na hebité na mona don petit na Serge Welo o ya Canada na moni mikolo azozate ngana yebiso petit na ko landa yete Serge Welo ozali vraiment na fayu la collection l'air fayu la collection heure tala ba zaïba ndenge ba bwaki sa fayulu muzito bwaki sa fayulu yo za gêne oza mutu moko donc oza incompatible na fayulu comme la kayo na bombe la côté so na monika o poster le na Facebook na comme la comme message fayulu mikolo ana sepeli mikolo ko na moniote na mama kam na bo bwaki sa fayulu c'est je vois ko landeta élection heure pamba donc vraiment na ngeki na like sabino makambo anu sumi balé na kati ya 5 minutes na biso ya lelo. Il y a édition spéciale, donc vraiment, merci la fidélité, Nabino. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Mambo Galaxy na côté poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo lobiloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé sa appartement à Gachapoto. Solution monani. Aux ana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux ana posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain. Oh, na bana otumbara tabanangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola oh ba bureau qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte. Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto. Ozana Kisasa, Ozana Ngola, Pichu Kitenge. Ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavubu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon number 1.
J'ai Elbito coiffé. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. J'ai Elbito coiffé. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Au salaire, au c'est vrai, au